Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Kinshasa, bienvenue na magazine Bino Bolingaka Mingi. Et ce qu'on a fait, vous avez belé pour nos Kolanda. KNB. Lundi de la Kisaki Bino, ndenge bakinya balobaki pour le comportement ya bakumbi moto, ndenge bakoma kokumba sans casque de protection et pourtant moto était kamaka na casque. Pour la casque ça vraiment pour la protection na yo moko. Bon le problème est ali que ça sur la casque na ngamo na kola tango, mais deuxième casque pour la client est vraiment difficile parce que la microbe est belé. Il y a peau que transmettre encore à d'autres la mutumu sundango za bien te pour la casque mais casque pour la casque za bien pour la moi mi babate là na musala na pour que la bana na ngai ezana ndako me ko bimana ngana bimbo na bosana yango ina ke zo ngo kasiko so la casque te za mabe oko kende boye par exemple bokoyi na moto casque wana iko sunga na moto po edera soko koyi moto edera njete Osoko moto est tout na se makadama wana mabeka moto ko kufa bien moto ko panzana ka moto sans casque ezalo ko la baate que la moto liwa ba bengi yango casque de protection mais sur l'expérience tozanango il y a des casques oyo zokoboma parce que j'ai assisté na ba accident moto azaki na port ya casque mais à komi na katanzela a beti mutu na katanzela casque panzani ba débris à casque zongi na katia mutu bolandi bandeko bawewa ndenge bapesa vie na bango pe présent na bango ndenge alobi biso na KNB to ko senga na bino bandeko bawewa en tout cas boye ba rolata casque pour casque za mabete et so protéger na ba risque ebele Kin et l'équipe partout. Mardi, tu as dit réaction ya bakinois par rapport ya considération batu bapesaka bato batanga na poto soki baye koluka musala ezate même valeur bapesaka bakinois oyo batangi na ba université ya RDC. Kwana ya ko prioriser ba diplôme ezota ba pays étranger zo ya awa ba considérer yango et puis ba déconsidérer oya biso yango ezo sala ke kunu nezo net awa hein tozana ba IEC ba inikine ba ista o ezo former ba diplôme moko penza mérité l'état na biso na gouvernement enseignement ba meka ko favoriser ba valoriser ba diplôme oyo ezo bima na cité supérieure na biso awa po ba o ba zo mériter ba diplôme wana baza mayele hein pour ba congolais ba génie bazali. D'autre part to pesa pe bato o basala bongo raison mais ça c'est que va favoriser plus ba diplôme ya étranger par rapport à A. Pourquoi? Parce que selon la réalité ba collègues na biso ba congolais ba batangi ba négliger ba études au moins na muto atangi assiste na campus ou soit na institution nini mais à défendre domaine a été peut-être français aibi ko lobate peut-être dicté aibi ko komate biloko mo ndenge wana musana pe batangeli ayebite na ba classe au biso to tangi oyo na mona ka ezali ezana eloko mususu à part complexe puisque Congolais ayebi valeur ya muto bazana ye sur place te. Congolais aza plus na posa apesa valeur na muto yo aza libanda donc Congolais na mboka na ye moko aza na valeur te. Congolais na mboka na ye moko ayebi komi pesa valeur te. Donc ça juste là complexe. Mercredi to la kisaki bino ndenge batu mingi bakoma kotonga bandaka kitoko mais bazalaka na courage ya kolona banzete na environnement na bango te. L'importance nzete na bon moya mutu et jouer rôle un peu trop to kena banchik ba solo la biso eloko moko ya photosynthèse ezali na journée boye
nzete azoko absorber gaz carbonique biso tozoko dégager na butu azosalela biso azongisela biso asensé na oxygène. Donc ba milieu oyo ezaka pena na banzete mingi te eza bien te. Faut basala effort wana ya ko lona ne fisque ata mwa nzete moko boye na lupangu pour permettre bango na rayon na bango bazala na photosynthèse na ndenge ya bien. Eza problème ya ignorance. Po sozo tonga ndaku fo songer na nzete ya libia talanga onde na vana sa nzete. On a senga na bateau bazo tonga sika. Fo baye basozo tonga. Fo za kotia mo espace mo pona banzete. Nzambe nga kela mukili nzete za na rôle munene. Po d'abord epai oyo nzete zali respiration za ndenge mususu. Epai oyo nzete zate respiration za ndenge mususu. Tala neti ya epa na vandi. Ole nazala libanda mais avant na nzete pona zo profiter na ngonga wana nazala à l'abri ya soleil. Nazala à l'abri ya ba intempérie neti ba matanga mbula et en plus respiration oh nga nazo bimisa et na nzete o nzete zo bimisa nga na zako donc et ça le penza échange ndenge penza mutu esengeli à vivre. Le même mercredi de la kisaki ndenge bakinoa ba interpella ki ba gérant pe ba propriétaire ya ba flat pe na ba hôtel que ba mineur baza na droit ya kokota kuna te parce que eza permité. Nakondanaka mingi nde bakolo ba boîte bakolo botel wana kondanaka bango po baza mikolo baza ba mikolo quand même baza po eloko wana eza permité même à l'époque même na ba mikanda ya babengani ba mibeko ya mboka eloko wana eza permis ata mokete mais tango monike mwana émineur aye kokota ndengo wana papa atoza na posa ya mbongo commerce nozo sala mais otali quand même âge wana il faut que ça pena mawa ya bana baninga somona osana mawa bana baninga po soki basali mwana ndengo wana eza malamu te po oyo zo sala ya bana baninga bongo pourquoi po kene mbango ata na poste à la police obengi ata ba policier boya kotala ke mineur moko akoti ayepa na ngai yawo wana mibeko kotambola na mboka mais bino zo elaka mbongo tango zo elaka mbongo pona commerce no sali hotel na yo omoni ke ozoboma mboka ti makambo wana ngai nazomonisa mabe epa bakolo hotel na bagera bato bazo permettre bana mike bakota na hotel bamoni ke age na bango ekoki te bazo bebisa vie ya bana yango makambo wana ifo leta atala afungola miso mpona bakolo hotel na bagera na bango tozopesa bango conseil batika makambo wana parce na bango baboti baza baboti baza bapara moto akoki kopermettre mwana na ye asala makambo wana te soko okoki kopermettre mwana na yo te mwana ya moninga na yo okoki koprotege ye. Eza problème ya ba premièrement non eza problème ba gérant au ba gérant ba hôtel bazo permettre bana âge nyonso bakota hôtel suivi pe za la rango pété ndenge za la keno ba komaka au cas de problème bango balande les ala susté et komaka ke opesi bango mbongo bango bana problème te ba permettre ba jeune même voir ya ba âge ba 15 ans azo betoli solo ke nzaki na na hôtel sans problème po eza mabe moni ba kolo hôtel lelo ba comme on le ka ba intérêt na bango biso ata na temps na biso tant tozala kokola eza ko sala mabongo te kingabo yalaki bazalaki à partir ya ba 19h yo mwana oyo oza mineur okoko yengana te na ba signer ba kanga bino pe ba ko kanga ta mukolo esika wana mais lelo to mona ngo sute oyele msusu bo kangi gérant mais mukolo hôtel botiki c'est que l'état n'a pas autorisé na mabe wana lelo oyo mu gérant yebi ke mwana oyo ata azana tenir à l'école mais aye po akota ba kota bango ba olanda ka mbongo na bango en tout cas ngai pena pona yango na sepeta te etant que maman. J'ai dit to sensibiliser ki bakinoa pona hygiène à domicile. Moustiquaire eza kaka le seul moyen te pona ko bengana bangungi mais kolongola ba salité na ba pangu e bengana rapé bangungi. Pour éviter malaria surtout environnement il faut être propre. Quand on dit environnement c'est-à-dire il faut éviter de boire pas papier, de poubelle
normalement est terrassé. Surtout, maïso stagné. Il faut éviter l'eau qui stagne. C'est-à-dire l'eau qui stagne veut dire quoi? C'est-à-dire moi télémi, bangoumi bazo revendre wana yango bangoumi vendre na pourquoi bazo kota na bandako. C'est pour éviter ça, il faut que boire ramai et écouler quoi. C'est-à-dire salité pèse à la mingité, le goût lié papier au lieu kwanga sur chana kata sac. D'abord musique dans la kata chambre. C'est-à-dire qu'il faut attendre un environnement libanda, place au vendi. Est-ce que c'est propre? Quand on dit propre, c'est-à-dire qu'il faut est-ce que papier zali, saleté, est-ce qu'on a boire dans poubelle? Si on boire dans la poubelle, saleté, on a créé saleté, malaria, maladie, typhoïde. On a des choses qui nous ont parce que l'environnement vanda, à entretenir en il faut maintenir ça soin et si qu'on a fandi. Et à la propre cobana toilette, poubelle et puis milliers nae pour aux environs. Ce que la propre ngongazamo musika bisana malaria pendez amingité. Balinga hôtel de ville que propriété zali abisonio surtout. De mon nom de fois à quoi nae achango propre pour malaria tango kota hôtel de ville te que na hôpital. Pour la malaria yate, tu éviteras d'abord ngungi. Total la saleté pour éviter la malaria parce que la malaria est à travers un gongi. Place aux alliés, la mouine à Tango, Komboli, Bongi, c'est place où sont propres. Je pense que Bangongi va éviter la malaria. Les microbes ne sont pas malaria. Bongi, mon sticker, tu vas dans le monde, est-ce que tu télémères mon sticker? Donc, il faut se protéger, pourtant, la monde se protéger. Réagir. Il faut qu'on garde toujours l'environnement propre, car mieux vaut prévenir que guérir. Kinshasa et l'équipe partout. Le même jeudi wana to la kisaki ndenge la plupart ya ba parents oyo ba koma kolinga kotangisa bana bango na ba école eza un peu plus distante ya banda kuna bango. Chowana eza ko revertir na danger te po na bana ya maternelle pe ya primaire. Omona moto mosusu lelo azaki na commune boye alongwe akomi na commune admettons azaki na Bandal akomi na Ngalema. Omoni siko bana ba mesene déjà na école wana kuna. Alors, tant qu'on a ce qu'on a osé là, autant sous temps à n'est dans le site, il y a déjà long qu'on a ban va continuer autant qu'à l'école on va zaï qu'on a. Mais misu pe bazali kaka ba pembeni ya école wazana azomona ke école wana ezapena compatible te na ndenge azolinga éducation bana ezala. Yango olinga atinda bango musika. Mais le problème c'est quoi? Les enfants ba faut bazala toujours accompagner. Maman tikalito ya moko mukolo isengeli akende kozwa bana wana tango amati on a taxi akomisi bana école bana bakoti ye abimi azongi bana bimaka pe ndenge moko ozwi bana na école ozwi mati bango transport ozongi si bango pa ola wana ba sécurité. Il y a des fois c'est de conditions de vie aussi. Les lokoloba maman sali mabe. Na le ticket maman ko zwa po ya ko tika bana malgré bazotanga tozo luka mwa musika po bana bazala na formation ya bien soki moyen mususu ekoki kozala peut-être ça va mais na kotala c'est vrai lokola to vivre exemple typique bana baniati c'est tout à fait normal que makambo ngo eyali malamu te c'est mieux bana batanga pembeni place ba parents bazali bazana facilité ya kozonga ndako à tout moment biso na collège à tout monde bana bazali un peu abandonné. Au moment où les parents sont suite à programme journalier ya musala aza bloqué peut-être na musala nae contenu pe na mutu kata musu tomber à panne ou bien réalité se pose toute la journée. Au moment bana musu baza problème pour bazonga pour na bana baza non sécurisé par rapport à tirer ya uti ba na classe na dire ko bango na ndako. Biso na kan beto ko senga na bino ba parents ko tangisa mwana musika ya commune eza nango mabete mais faut zwa ba disposition nini pour mkololika meyaka et le baraté kin et l'équipe partout. Vendredi to la kisaki bino ndenge batu mingi bakanisa kaka correction la vie il faut kako bima libanda ya mboka. Non, correction la vie c'est nécessairement que mutake ndepoto. So ezara que pour réussir la vie il faut qu'il y ait des poteaux, il faut botama la poto. So ba botisa yo na disons na RDC na Kinshasa précisément. Ozala musalo sala exercer yango na RDC na Kinshasa. Et so eza mieux payant. OK poto osani. Donc na poto misala pesate bazolela bango moko chômage nanu. Awa di batu ya musala maboko. So se retrouver déjà ça ne sert à rien aucun des potes.
pour okende aux attendant nous. Avant de travailler, il faut un document, sans un documenté. Au Kangami Landaku, pendant 9 ans, tu perds tout ton temps. Par contre, 9 ans, on a fait un Kishasa. Au Bandego Salanayo, moi, Mouke, c'est suffire, Pekak. Namboka na biso pe awa sopo ngane vie c'est simple. Soza mayele, oyebi ko bomba tout ça, o gagner pe vie kana mboka. Ça teka pour faut que hier pour gagner la vie. Ata be na kinya pe o gagner pe vie facile. Soza mayele. Baba ba rêver kuna ezaka ndenge ba fertilité ba la ndela ba le ngemo da sentiment. Non, kubongera pour que potote. Kubongera mayele ya moto na kopo ya sala mayele na ngora. Poto est hasard terre. Obonga facile. Courageux partout à défendre race naï. Ce à la kineboluga, tata odemi kilipé au kanugati. Voter ninge tondia banane, osoge banini bazo benga soge bakete banini, banane bazo som. Kaba jeune garçon bazo gagner vie, bazo sala misala na bango, ata o bazo tamusa ba mai wana bazana ba compte bancaire, bazo futra banda, bazana basi ya nani. Siko kozela kaka poto esala kanini. Sina poto peso kay mingi bazo chômer, bazo ekolela lela o awuti poto azane loko moko te. Ba jeune garçon ba tambola kaka ko tambola surtout ba o balingi o mona butu bino bolali ba bimile bino na nani misala eza mingi yo sala. Kaka le même vendredi wana infirmier Boniface Mbuta ya centre de santé Sarah a expliqué qui orgelé au tobengaka combinement Tsongudisu. Orgelé wana ebandaka na sorte que moto azalaki na microbe moko par exemple na niveau ya lisu microbe wana toujours eko se concentrer ekende ko benda na ekoma esika moko tango ebimi na niveau ya lisu pene na lisu likolo kuna wana tobengi orgelé et à partir à wana microbe wana eko lutter contre ba anticorps ya nzoto et se regrouper etikali na niveau ya songe ya lisu wana et se déclencher tango okoya na consultation ba constater ezali infection virale ou bien infection bactérienne batie traitement na yango ata etelaki okomona se diminuer pe esili yango moko mais ezali ndenge explication profane ezali que ezali mwasi ya zemi soit moto ya kabakate ndenge ngape na yo kaka tango nazalaki mokie eza pe mapasa te ezali toujours kaka infection wana tango ekoya soki yaki na misu nyonso mibale et se partager pe na misu nyonso mibale dès que akozwa traitement ya bien ekosila même azuite ekosila yango moko après avoir collecté des pi mais na simeko banda ko bima soit après trimestre moko soit après 6 mois sans absence ya traitement. Traitango souvent na ba antibiotique, ba pesi antibiotique, ba pesi pe ba colure o ezali na ba antibiotique, ba colure ezali ba kisi o ba tiaka na misu lokola tetracycline, lokola sifin, colure ba tie na misu na lisu tongo poko komona andeya une semaine esili na yango pe. Mais à cause de ba antibiotique autre lokola ba Batox, à cause de ka sifin wana 2 fois un comprimé. Et aussi là en association à un traitement il y a colure. Et cause ni rubrique bolingara mingi selfie kanga photo buka kingo c'est comme OK. Bon continuer da ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Dégâts. Samedi to la kisa ki ndenge bakina balela ki la sœur Marie Misambo. Nous sommes venus rendre les derniers hommages à la sœur Marie Misambo. C'est un sentiment de grande tristesse. Nous avons perdu une grande dame chrétienne. Mais heureusement que l'artiste ne meurt jamais à travers ses œuvres, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que je suis vraiment choqué. Je suis triste. Vous voyez cette multitude, cette marée humaine explique tout. Et c'est une grande dame. Une dame qui réunissait tout le monde. Que ce soit la musique chrétienne, la musique profane,
le théâtre, la comédie, tout ce que vous voulez. Elle était là. Elle était là. Mais Marie Misamo a confié un témoignage a comme immortel. A tiki ba œuvre. Et belé to kolinga que tango yoko kufa bakani c'est la yota na mwani kamoko ya kitoko. J'étais en Europe, na 4 voyages en Europe. Je pense que tu as une délégation à Monsieur Chrétien. On est arrivé mercredi pour la relaxer attachement au Salaki. Ça fait plus de 10 ans. Accompagné dans la province de Belé. Je pense que la première chose qu'on a remarqué par là, c'est une femme qui était prête à servir. Deuxième chose, elle était polie. Elle avait la politesse, respect et pas yabasa l'ensemble. Troisième chose, c'est qu'il m'a sangisa. Même race na ba oya biso, ba race fingama, nengo uchugoloba. Bato balinga vivre na bato mokili, kolia na bato mokili. Moi je pense que lelo et puis si raison, résultat yangoyo. La entre biso na biso wana ezali na impression bato bapesaka ke toyokanaka te ou tosololaka te me yaka na kati na okomona ke tosololaka toyembaka ensemble tosalaka banzembo des fois ya mboka ya pe mpo na kimia ya mboka na biso tosanganaka bolingo eza na kati na biso biso mpe toya bana nzambe na asi boyebi yango nga naza katolike nabali na Notre Dame nakumisaka basali na nzambe nayebi nga naza mosali na nzambe nazwa bateme donc mosala na bango ezali kozwa baame oyo eza perdi eza te kobenga na biso nabelela nzamba badevie ye ngai nakende ko wapie okei pa badokotolo balobi malade na yo eza na kisi te biso na kani mpe tokopesa conseil kaka na baartiste émission chrétien en tout cas à la prochaine occasion soki moto akufi mbo honoré parce que so serme ayo misama ayebaki ke akokufa alingaka bongisa liwa na ye oleke ba désordre ezala ndenge esalami lelo Kinshasa eleki partout. Merci na ndenge bozalaka toujours branché, collé, cimenté liboso ya ba poste de télévision na bino pona kolanda magazine bolingaka mingi esi bovota ken ba mokolelo komi na suka botika malamu na mabota na bino bobo sanate que Kin et l'équipe partout. Allez kumanga motema moto yaya